Breaking news Bassangwa Congo. Vous allez bon na rétro de la semaine. Rétro de la semaine, les alliés Bassango. Il y a Proverbe 30-30, André qui est mon alléma. Tu vas voir, ça m'a amené au Congo. Depuis mercredi passé, le 1er février, donc, tu perds qui le président légitime élu na Congo. Toujours parlé dans son excellence, le docteur de droit, Tshisekedi Wamulumba. Banda Akoufi. Alors, Bruxelles Mobimba, monde entier, ils ont rendu hommage. Yasuka Ezaki Lobi na Basilique à Bruxelles. Oyo et Salami Kitoko, Peba Congolais na monde entier, Bazolela Tshisekedi. Na Kinshasa, les Rwandais, l'occupant Kabila, ont multiplié la réunion pour récupérer corps, mais aussi parce que Bazo n'a pas récupéré action, ya Okunda, Mwana, Tshisekedi, Motu, Oyo ba Congolais balingaka, ou Aza président ba Congolais. Alors, week-end où tu le cas, Toloba, lobby jeudi, Bapazaki Sango, na mende que corps ya Tshisekedi et comment lobby comment lobby vendredi donc jeudi a passé ça. Or Tshisekedi nenga kufi atikeli biso testament où ezali ba corps ya Saint-Sylvestre. Ba corps wana sinama depuis le 31 décembre 2016 Tshisekedi Kabila azo bloqué alingi et le omo salamate. Yango ba combattant ya monde entier balobaki avant que corps ya Tshisekedi qui na Kinshasa et sengeli ba corps wana ekota en vigueur, c'est-à-dire gouvernement ya Sami Badibanga les collabos les traîtres et démissionné babimisa gouvernement mususu oyo Félix Tshisekedi akokoma chef de gouvernement yende akoyamba corps a papa na ye pe basaleli muzole balobaki bakosaleli bakokunde na Pongabi bakokundaye na limité bakokunde ba place ebele mais bakundaye na cimetière ya Kimbuta te weza cimetière privé. Alors Kabila na TTS na ye basali ba programme na bango bazotia matata kokeno bundisa bato bazo ko lela kuna na permanence banda Etienne Tshisekedi le président élu akufi toza au moins na 4 ou 5 combattants ya IDPS babomi fona finne banglais baloba pour rien. Et pourtant, mutu akufi, bato bazolela, mais bango bazolakisa oppression na bango, koboma ba militant, oyo, bazolela présent na bango. Tout simplement pour nous retalisa na monde entier qui est na Congo, tous en a problème politique, mais tous en a problème il y a occupation. Les pays qui est sous-occupé, bakendaka ni na dialogue na bango, ni na élection, et babutaka ennemi libanda, penasima, bo organiser ba élection. Je crois que les Cameroun, tous les Kolobango, Tata Nabiso, Tshisekedi Zagina na Koufakite, le loi c'est à Koufi, tous les Kandeni à rendre hommage, Ndeni à Kundaï. Alors, Kabila Bapanzi Sango, Basali même ba programme que corps ya Tshisekedi à Bruxelles, jeudi, après culte au Ezakina Basilique, pour comme vendredi na Kinshasa. Ba préparer ba soldats, Basali ba mission tout et tout, comme corps et Kendegite. Batindi siko Chero Kitundu, ou azali ministre ya occupation, aye na Bruxelles a coopéré na gouvernement belge pour na kotoka ebembe, ko kende nango manu militari, bazwango basalande bali parce que ebembe ya Tshisekedi ezo poser bango problème, bazola la pongite, bazo bate likamuni ko salama bazo bate bako contenir foule wana ndenge nini. Parce que Radebol Oiba Congolais bazanango kanda banango et Bembe à Tshisekedi et ça la révolution en Congo et Bembe à Tshisekedi et même gouvernement ya Kabila na occupation no sebengani bango. Alors bazo multiplier ba réunion, ba système, ba stratégie, ba sali erreur munene, ba tindi Chero Kitundu aya ko négocier na ba Belge pour ba rapatrier et Bembe. Or Azobo sanake ebembe na Belgique ezali ba Belge bat ba rapatrier en ezali famille na ba combattant. Alors ba combattant le bayoki bongo na ngongo yo Belgique eza ko lingana botel nyonso minene bazoluka Chero Kitundu ba ebisi frappe o aliaka na Londres ezali moke
rupture bako beta ye akozwa vrai lukutu po alapa botala bato mosusu babuzoba bazalaka nango. Donc wana ezali rétro de la semaine. Kinshasa mende lukuta na ye monani pe peuple congolais alembi lukuta mwende pe bango nyonso tu bayebi ke bazali presete ebembe ya Tshisekedi peut-être kozwa 1 mois, peut-être kozwa 30 jours, peut-être pe bakomonaka yango so na Congo te soki nanu gouvernement esikebimi te peuple tout baza d'accord. Entre autres matanga oyo ozala matanga le plus long na mboka na ngongo tozoloba dépêche mosusu ekweli biso Léon Lubit alias Kengo Wadondu oyo a infiltré Congo depuis mwana moke akosa Mobutu anyokola ba Congolais bamsu balobi akufi bamsu balobi azan rapatrié azali bongo na Inde baki ko soigner. Comment Kengo Wadondu aza mutema mabe boy Léon Lubiti aza mutema mabe na ndenge moko kosakana te. Léon Lubiti a Rwandais polonais. Léon Lubiti azali service occupant na Congo. Akufa, asekwa, etali biso na nini. Mais problème na biso yali, pourquoi kaka na ngongo biso to la Tshisekedi yepa ninga kufa? Te, biso etant que ba pasteur na sengi na nzambe azala nanu kuna kufa te. To sili sama solo na biso to kunda ya chichi gouvernement sike bima to kei ko kunda ya chichi soka ko kufa, soka ko sekwa, etali biso te. To boyi to mélanger ye. Soki pe Kabila zo sala bongo po ba sala ke ba boma force ya oyo attroupement yo sala malikolo ya ibembe ya Tshisekedi parce que ba kosa ki liboso papa Lutumba kufi te nzamba ba ksesu mikolo ali ba tu ko kosa sango ke mutu moko Mobutu asekwi kaka bango kaka po batu ba sala bongo diverse. Alors nangonga oyo bazo ko bimisa susu ke Kengo linga kufa. Kengo a vraiment te mabe. Kengo azala nanu wana akufa te amona ndenge to kukunda Tshisekedi. Mais ce qui peut Kengo akufi eza non événement, c'est pas un Congolais, ba Rwandais na ba Polonais, ba sala faire na bango etali bisote. Donc to si to lobi yango to zana rétro de la semaine. Na basangwa Congo na Lozumu plus de 1500 Congolais oyo ba mercenaires ya Kabila ba massacré bazali bongo ba ndimito ba adepte ya Bundu Mayala oyo bozobenga Bundu dia Congo nyonso ezo salama avec complicité ya ne mwana nsemi oyo akomi grand mutu ya théâtre azwa webisa batuke Kabila komo na ye Hippolyte Kanambe ezali kamwa sikate azwa webisa soki azali taximen ezali kamwa sikate to lobango il y a 10 ans passé pe mututu ayebi yango biso susi na biso yali Kabila alias Kabila, c'est-à-dire Hippo Kanambe, na système na mobima, na ba rubewa, na ba camerere, bango nyonso ba bima ba kende. To ça na tina te muto aroyeb sabso ba théâtre, pour to yebi ba komba ba tata na bango ba mama na bango, na misala ba sala avant ba ya na Congo. Il faut ba taper les sous que Azaki aide de camp, il y a James Kaberebe, peut-être yebi en moté, tant lobi ka taximen yo ne mon ancien lobi lo ka sikate, au bosani ko bakisake Azalaki agent ya James Kaberebe, chef de Kanaï, donc, Zagi Bongo. Nakananga, lisusu, ba uti ko boma, plus de 130 personnes, il y a Kamouinan Sampou. Alors, liboso bazalaki ko boma na Beni, sikoyo, na prison à Luzumu, et comme une place moko bazo kunda, et comme une place kunda ba fausse commune, bato tout bazo boma na Kimpese, na Songololo, bazo kunda bango kuna na prison à Luzumu. Alors, Nakananga, lobby, 155 personnes bakufaki. Na Kisangani, 200 personnes bakufi. Na Baraka, 72 personnes bakufi. Na Kinshasa, plus de 120 personnes bakufi semaine oyo. Peuple azaki diba, peuple kuna zo de la bibembe, peuple kuna azana kolela ya chichi. Entre-temps, Kabila azo continue massacre na Congo. Semko, bazo réagir te, kutu Semko, bakomi koluka. Koloba ke ba suspendre ba travaux ti ba kokunda Kabila do ezali motema mabe pesa kindoki eko simbaka te ti eko simbate parce que Semko il faut yeba ke Tshisekedi souena ya suka elaki ya sali par na ye l'autre côté pe ba sala par nango to kende na ba corps to ba appliquer ba corps gouvernement sika ebima. Alors la majorité présidentielle et le Semko
tozalaki koyeba te siko toza informé ke baza na plan B na bango. Plan B na bango ezali kaka koorganize baélection te avant 2020. Donc plan B na bango bazosala tout avant 2020 l'élection esalama te. Kabila kosaka biso moko afuti de monanse mbongo po atia trouble na côté ya Bakongo po baloba sécession salami a stindi général Olenga asomba ba arme na Russie apesa ba M23 po baloba ke na est ya Congo guerre ali nakananga kuna azotia ba trouble po baloba ke Congo ezali ko dirigeant te ndenge Mobutu asalaka na tanga ba sécession, c'est-à-dire l'histoire se répète yangwana les Bembe Tshisekedi ekoza la source ya sauver ba Congolais. Peuple aza déjà na kanda ya opposition ya pouvoir oyo ya Kabila ba Rwandais. Ne Bembe Tshisekedi kanda wana ekoki komema peuple a se soulever pe révolution et salama. Alors na bande nyonso oyo ya Semko tozebisa na bango batika ba blague. Plan B na bango tisiko ezo salamate pe tomoni ke Kabila le Rwandais azobina likolo ya zolo na bango. Eloko mosusu bande kwa kokamwa nazopesa conseil na bato nyonso tu ya Honoré Ngwanda o basalaka ba analyse Tshisekedi asa kufi batika ina kimia ekozala malamu basala ba analyse sur le chèque ya combat ya Honoré Ngwanda. Et ceux qui ngana zaki Honoré Ngwanda bato wana nyonso tu oyo bazali bato nasala na bango émission oyo musala na bango leba pesa ba information ba yebisa biso bitumba Honoré Ngwanda eza nini, pourquoi akoma journaliste akoma wela ba view na YouTube bango bazozwa temps ya ko kritika ka matanga ko kritika ka Tshisekedi l'air azaki vivant bozo critiquer l'air akufi bozo critiquer mais bozo pesa biso ba analyse ya combat ya Ngwanda sala kate boza la quand même gentil je crois aussi la Sony bo bando pesa biso ba analyse ya combat ya Ngwanda avenir na ye futur na ye ako attaquer mon colonel ako libérer mboka ndeni awa Etienne Tshisekedi akufi ye atikali programme Ngwanda ezani ekozala malamu pesa biso programme wana ekozala bien pe wesa biso pona nini bato nyonso na babobila dawa bamonani bato nyonso ya minene bamonani Ngwanda amonani te na Belgique. Est-ce que ça solo ndenge bokecha lobika azali koteka bangi yango babengana na Belgique moya zo viser zate en tout cas banalise obino bokoyo yebisa biso yango wana ekosunga peuple. Alors licha Ngwanda eza ndenge nini pona nini aza échec ndenge nini akoki ko attaquer ozala bongo ezala bien mutu oyo akokoma président ya IDPS il faut asala tout atika litia non armé alanda ANC ya Mandela nge basalaki après bazwaki pouvoir pe boyebi ndenge salamaki Pouvier B50 azalaki na lutte sans violence et fouti biso lokote tala lelo même na après liwana ye ba blocage ezali to mouvé na lutte armée poto bengana occupation peto sila salikambo na malamoko. Les disparus disaient toujours prenez-vous en charge, c'est-à-dire peuple congolais to se prendre en charge. Bola muka occupation ezo koba na koboma na Congo ba congolais bazo kufa to arrêter makambu oyo ya occupation azo sala bomoni liboso baza koboma na Beni mais sikoyo ba fongoli eza na Kinshasa na ba Congo na est ya Congo na Baraka na wapi bazo boma mais likambo wana ta mutu azo lobela ngote parce que to continue na ba distraction to la muka. Ndeko Lézer atindela kingai message moko naza nango awa bolim sangana zwa phone nanga Ndeko Lézer atindi azali menacé à mort balobi que soki azongi na Congo akokufa alors ayebsinga la pasteur lokola yo pe bato balandaka yo publier na nos messages oyo pote bozongi na ngai normalement azonga Kinshasa fois comment a commis lelo samedi soki azui problème to yebake ezali pouvoir et occupation mutu attendre et piège likambo oyo esengeli to landelango parce que atindela kinga ba message oyo na meka koyokisa bino yango po ete esala eloko moko ya kitoko pona continuité ya liti na biso oyo tozali kobunda nango. En attendant lisolo les yango tema bakanela keta video ya liboso nde baza kosala eyo lekila balabala mpona nina na tindi yokomeka te nde balongolaki bilamba balakisi munduki balakisi mbeli
somo esalaki mwana ntango azongi mpo na bango asesusike après yango wana ata sosomo ezamoni kaka mibomami kaka po vile eza na danger bakangi wana kwa bakalela bato baya otie mobili pamba yango kufeli kaka ye moko eza mpa wana pasi yango kaka totyaka bana biso na bapriere po toyebi te banani bakutana na bango na nzela esinga mawa mwana kitoko bongo wanani na mabele donc mawa bato wana nzambe aopini bango po bazobomaka bato bainosa bato nzambe bapesa bango pinisio tozaka nyonso osala lifuta makaka na se ya mokili bato wana bakufaliwa moko ya mapepe oyo ezali message sœur auti otindelanga video moko botalaki mwana moko ya 14 ans bazolongola bilamba batindaki video wana bolumbu etamboli na bachaîne nyonso mwana wana autaki kokufa ezali bongo na Londres mawa mingi bandeko to batela bana na biso mpe tozala na communauté fort mpo na kobunda mpo na mboka na biso oyo contre bandeko oyo bazosala biso mabe donc mwana wana aza so na bomoi te video wana mpo na dignité na ye soki ozwaki video ya mwana ya 14 ans batikaki ye bolumbu ya mobali boma yango daye police azokanga bato nyonso tu baza na bavideo wana donc bauti otindelanga message ke mwana wana akufaki biso totikali toprotege bana na biso tozala bongo bomoko na bana na biso po te makambo nyonso tu oyo ezosalama na bana na biso na baekole na bakartier na bagangi soki ezalaki bacommunauté mosusu mbesi basali bamarche babimi mais communauté congolaise baza koprépare kokende ofete Saint Sylvestre bana na bango bazoboma bango bana na bango bazokufa bana na bango bazomiboma communauté moko ya mawa mingi oyo ya batraitre donc ezali mawa mingi eloko oyo ya Eliezer je crois na sisa bainformation na koluka yango comme ça nayokisa bino mpo na boyeba kendeko Eliezer azali bongo na baproblème esengeli to ede ye mpo to publie eloko oyo bazokanela bakanga ye mpo na mosala nyonso tu oyo ye asali na mboka Congo. Alors Moïse Katumbi alobi ke ye akokende na ebembe ya Tshisekedi nga na banzi bandeko batika kosala bablague. Moïse Katumbi soki azali na problème ya solo me babimisa ye te na Congo aya ko se faire soigner parce que ndenge Frank Diongo aza kuna na Diomindo ngala soki toyebisi bango ke babimisa bango aya ko se faire soigner bakosoigner te alo batika kodistraire biso na kolobaka makambo ya ndenge wana alors eya kopesa biso kanda eza malamu te do batika biloko wana parce que ezopesa biso kanda moto ase akufi barespecte soki oyebi kokende te soki oyebi ke bozosala bagene na bino bokotisa bapeuple congolais te parce que toza nango d'accord te na koluka élément ya ndeko wana nayebisa bino basango toza nango tolobaki ke baespere belge barwandais na batanzanien bauti kopesa Kabila conseil bayebisi eza malamu onome Félix Tshisekedi premier ministre sinon te okokoka kocontenir liwato e matanga ya Tshisekedi te bacongolais bakodasuka mpe ekotindika bango basala soulèvement babenga na yo bambula oyo euti kobeta na Congo eza bambula moko ezokoannonce eloko moko ezosalama bato tu bazosentir ke eloko moko ya monene kosalama na Congo à partir ya liwa Tshisekedi nzambe abandi kozwa contrôle parce que Congolais aza moto otiela motema te e nzambe ye moko akomi kodirige fo keba ntango nzambe ye moko azodirige ezalaka kokamo donc élément tellement nasololi na bato ebele bolimbisi nazomona yango vraiment te nayebi te soki bopesanga 2 minutes naluka yango pour la dernière fois soki nazwi yango te na émission ya prochaine émission na kotiela bino yango po asengaki nga vraiment na publier likambo oyo na confirmaki ye nalingi vraiment eleka po bato bayeba ke mosala oyo bandeko bazosala bazozwa bariske ebele tosoutenaka bango totiaka bango na priere mpe tozalaka bomoko na bango ekozala malamu mingi donc masolo ya Congo ndenge tolobaki ete eza ya koyinda ebembe ya Tshisekedi aza plus fort que vivant Tshisekedi plus fort mort que vivant Tshisekedi bien que mort continue à faire trembler les pouvoirs nangonga oyo Kinshasa bazolala pungi te po bazoyeba te ekosukela bango na zwi élément parce awa gouvernement basé
bandaki kokritike ye nga na yambaki kowengela kritikaki ye na Willy Misheki abi sandari yo mpo soko osala émission moko boye soki bakritikaka ye babiloko wana ndenge wana bazozwa badisposition mais quand même na niveau idps bango mpe bazwi badétermination ke ekoya te alors bras de fer wana nde ezopesa mpe bien te ezopesa mbutu sinon te toolanda o de près c'est bon félicitations mosala ezokende bien mais sauf ke awa na kini kaka batiaki bavideo oyo bato batie na internet par rapport bainterview na yo ndenge ozali kolobake okei kuna mpona koya lepepe te kinshasa bazokanisaki bimeko ya koya te donc badéclaration ozosalaki wana je crois chaîne ya mutanda atiaki baintégralité molière atiaki baintégralité donc babiloko wana soza na bainternet bazotélécharge bamonte entre autres intervenant elekaki alors tout le monde en parle ici ke yo soki ozongi bakokanga yo babiloko wana ndenge wana nayebi te soki oza na courant babiloko. Voilà ezali message ya ndeko Eliezer atindaki mpona koyebisa bato ke azali en danger batindeli même message à partir qui oui bazobangela nini toi tu as suivi quelle déclaration qui soit plus forte breaking news